Je ne sais pas quand vous allez recevoir le bonjour ou bonsoir. Fidèle internaute sur 3W Vérité Universelle Télévision. Quand on dit Sakabino Vérité Universelle Télévision, puis Sakabino Kaba Vérité à ma communauté. Et les Kanamboka, Babi, Mission Abino Bolina Kamingi Masolo Yamboka. Oui, mais Kanaye Moko, Gilo, Ragila, Boubilenga, 4 autres m'a dit Barcelone de la Prince. Balobi, les lots, tout comme on a Bana Poto, Bana Paris, Nancy, Bokolanda, on a Bilingi, Nabilo. Mwana mboka Frank Diongo na parti na MLP makambo esalami kuna bana mboka bana poto bozale bele ya kolanda yango mena sima ya caméra na moni Eric Abdala mobali ya pembe na kati ya Vérité Universelle sans oublier mon équipe technique nyonso na pesi bino ba mbote pe ba gros bisous. Merci beaucoup à toi mon boss maître John depuis Switzerland mwana poto ya tanga mama Micheline motema ya papa mama Micheline motema ya papa na bosani te kopesa bato nyonso balingaka Gilo Ragila Bumbo tu n'as reçu déjà na régie ay bako balancer nini oyo uti ko lekana parti politique ya papa na biso Frank Diongo mwana mboka comme ça to kozongela bino sima dola oyo azana mbongo sikoyo akosomba yango oyo azana mbongo te akotika lo important bato bakoya na cabinet ya professeur Lwata mpona kosomba yango livre yango publication na ya suka yango. Alors makambo oyo elobami na français awa makambo etali terme ya peuple d'abord olandi bango nyonso misato lokola RNK tosengi na intervenant ya suka mpo bato bayaki banda ntongo te okobanda conférence en retard tosengi na intervenant ya suka aya na occasion mosusu tokosala conférence mosusu mpona metali cour constitutionnel na CENI tokosala conférence koluka mpona yango donc moto akintervenir lisusu aza te okotuna kaka mituna mpe toclotire bato bazongi eloko nini elobami awa yango te kotuna mituna eyala oyo akotuna na français to na lingala 1 peuple d'abord ezali vision mpona mboka ezali devise ya parti politique te ezali programme politique ezali projet politique ebandaki na Simon Kimbango Lumumba Tshisekedi Mzee Kabila Frank Diongo et les autres. Cela se référait na professeur Oyo Azali spécialiste d'histoire et mentalité Bongo na Bongo. Père Félix Tshisekedi aza pe na nzela yango parce que aza na ligne na biso. Père professeur Mbata ayebisi bino eloko ya mutuya. Peuple d'abord. Eza nini? Pourquoi les projets, les programmes, bokotalela kobanda président de la République, gouvernement, parlement, bato nyonso, est-ce que bazokamba mboka na lolenge ya peuple d'abord? Peuple d'abord ngoloba nini? Makanisi nyonso ya bakozi ya mboka ya kogere mbongo ya l'État ya kuvivre na batu batia population na motema ya makanisi to bizaleli nyonso ndakisa tozana dossier ya barwandais oyo balingaka kokota na Congo tokojuge bakonzi nyonso ya mboka ozala député ozala président ozala ministre. Nous ne devons pas accepter les Rwandais nous coloniser chez nous. Alobi na ndenge na ye na teme oyo ya ye me bango nyonso likanisa bango yali akotalisa te
nyonso bokozwa to bakozwa, il faut peuple à se retrouver na comportement, na ba décision, na makambo nyonso bakozala. Donc na mukuse ndipo sosola ya mwana na kwa personne ndakisa ya mibale mpona sukisa makambo oyo etali président ya kala. Président ya kala na boyi kotanga kombo awa. Président ya kala oyo awuti kolongwa na pouvoir sénateur à vie. Soko otali comportement na ye nyonso na bizaleli eza lokola aza no président en fonction. Peuple d'abord akozala vigilant. Akozala vigilant mpona nini? Akozala vigilant mpona kokebisa bato nyonso que pouvoir eza ya peuple, makambo nyonso qui n'intérêt ya peuple. Professeur Awambata Isibino, makambo na yebisaki bino le 2 avril. Il n'y a qu'un seul président. Il n'y a qu'un seul président, Félix Tshisekedi. Soko mutu aza patient, aza faibleté. Soko mutu aza tolérant, aza faibleté. Mais lelo eloko oya peuple d'abord ezali kotelemela na lutte, kotelema na lutte pour empêcher eloko nyonso eza contre la population ezalema. Oui, position de la MLP. MLP, position de Isaac claire. On ne peut jamais laisser que M. Kabila azonga zone à pouvoir. Nous sommes un parti. Na awa na salo tozali. Ba bombarda biso awa. Bato bakufa ebele. Le 19 septembre, nous avons perdu 12 combattants. Tolera bango ate. Bureau bozo réflexionné. Nana bombardé yango bato Kabila te. Eza bato Kabila te. Eza bato Kabila te. Donc, biso toza na position claire. Tozo soutenir président de la République, mais on metali mariage na Kabila, biso toza d'accord na moté. Bozolanda? Soko bango balingi président de la République, bapesi ata sénateur mon côté. Bozolanda? Basali ba gouverneur, bapesi mon côté. Siko même na ba ministère, bazoluka bazwa ministère la justice, po bazana 3 quarts ya ba sénateur na ba parlementaire pour lobby mise en accusation ba destituer président Félix Tshisekedi. Mitambo mibale nde yango wana liboso yango wana. Ya mibale parce que soki ezala baza bolingo ya motema moko bako exige ministre la justice te. Bozolanda baza je ministre la justice, Kabila aza je ministre la justice pour a destituer Félix Tshisekedi président, pas dans le pouvoir dans des chambres. Peuple d'abord a continué par modèle wana te. Boite. Yami Balé dans les 2 chambres là, au bas majoritaire. Monsieur Kabila Zoluka va changer la constitution dans 2 chambres pour système direct et comme indirect pour le lobby Azonga président à vie empereur du Congo. Peuple d'abord a permettre de le il y a un professeur Mata, na professeur Kamba Baïsibino, soko lobby na professeur Luata Baïsibino, soko makamwa modèle wana, enige bana na parlement, beaucoup permettre de siéger, beaucoup permettre de siéger. Peuple à Congo, il y a pas parlementaire, on va siéger parce que va atteindre déjà nombre de parlementaires, va changer la constitution, va besoin d'un référendum.
toza ba gardien en chambre nga naza na devoir ya koyebisa bino na lingala makambo ba français balobi na bino. Peuple d'abord eza responsabilité ya citoyen par rapport na bakonzi bakokamba mboka soki intérêt ya mboka eza te par rapport na bino moko bozwa responsabilité mpona koagir mpo to intérêt na yo so moto apesi yo yango te botolo yango na lutte. De maman mia yebisi bino l'air à l'action à la responsabilité. Le professeur Mbata yebisi bino il faut une lutte permanente. Beaucoup vendre te bola la pongi il faut bon veiller pour l'intérêt ya mboka. Donc conférence oyo ezaya kofungola mitema mitu bongo ya bana mboka po bayeba ke non pouvoir ezaka ya peuple nda kokide mboka esika kokenda mpona ke intérêt na elobi ase retrouve nango bateme eza ebele tokotala mokolo mosusu lokola ere eliki. Voilà tina ya résumé na lingala oyo bandeko oyo basali awa toza na position moko kodéfendre intérêt ya mboka kodéfendre intérêt ya bacongolais nde peuple d'abord. C'est ça nde professeur Mbata alobaka yawa. Président de la République biso nyonso bacongolais eza baconférence eza na télévision eza na radio eza masolo toza na obligation ya korapele président Félix papa alobaki peuple d'abord. Peuple d'abord elingi koloba no décision oyo olingi ozwa est ce que peuple aza na kati bizaloli osali est ce que peuple aza na kati maloba oyo olobi est ce que peuple aza na kati eza responsabilité na biso. Eza bato bakoluka misala te tokoluka mbongo te ezali intérêt national. Nde professeur Kambai ayebisi bino makambo etali badiscours ezalamaki na 1960 oyo alobi boye nani alobi na intérêt ya mboka. Nde professeur Loata ayebisi bino tala eloko ebomi mboka: tribalisme, corruption, injustice, bizaleli ya mabe nde ezali ke faillite ya élite. Donc bato batanga mingi bazwi te babomi mboka na bizala bango mabe. Pe professeur Kamba ayebisi lisusu mama abongoli yango bien na lingala: changement de mentalité, kobongwana na bizaleli na makanisi na oyo bakonza mboka bazosala na biso moko pe. Donc problème ezali eza responsabilité ya moto nyonso aye awa lelo ayoka ke ntango na ye awa lelo nabima na ide mosusu ifo nabundela mboka mpo moto andima kokufela mboka ifo alinga mboka mpo ayeba ntina nini mpo na mboka. Kongo aza lokola mama oyo aboti bana bayebi valeur na ye te mpe balingaka ye te. Les hommes les plus célèbres na mokili eza bato bazwi pouvoir ya kola ebele te eza bato bazwi mbongo ebele te eza bato bandimi kokufa mpona ntina ya mboka. Yango nde kozala baslogan moko awa: sans sacrifice il n'y a pas de changement. Kodévelopper amour na sacrifice. Lumumba nda géré que 2 mois takange célébrité alingi kokufa mpona mboka. Bozolanda pourquoi aujourd'hui Papa Etienne Tshisekedi paix à son âme aza conseil lokola autorité morale des Congolais lokola papa ya bacongolais nyonso parce que anyokwami mingi mpona mboka ase sacrifié mingi mpona mboka. Nayebi te soko coïncidence ou hasard boyebi que na chambre nga nazaki na makala na chambre 4 nde chambre Tshisekedi nazaki na makala. Donc chambre batiaki Tshisekedi na makala, chambre nde batiaki nga. Est-ce que eza hasard? Est-ce que eza destin? Donc situation toza nango awa na kozukisa wana mama mi azayebisi bino awa menace eza mpona mboka eza private ke baambiso na biso makanisi oyo toza nango
etala nakozamba mo combien nakozamba mo combien nakozamba mosala nini ozolanda eza intérêt ya mboka omoni bakomosa baconférence mpona bapeuple d'abord mpona koflate Tshisekedi baza baposte na mbongo namoni kaka fétiseka mpe na mbongo basala conférence boyebike Franck Diongo est ce que Franck Diongo asala sema moto moko mbongo est ce que Franck Diongo aza moto akoluka misala matungulu wana banome asala bango Tshisekedi est ce que matungu asala bango Tshisekedi eza combat ya bato nyonso babimi prison est ce que balobaka donc il faut koyebaka awa toza na combat. On ne cherche aucun intérêt d'autre que le Congo. Vous nous avons le devoir de soutenir Félix Tshisekedi Azan aligné au Yakutia peuple Liboso. Vous avez le devoir Yakutala. Soka lingate na matata ligne au peuple d'abord. Vous êtes dengue professeur Bakilo, il faut aussi m'appuyer. Soka levi maboki kokui. Bako balobi nyonso. Na suki zwana ezali mpona kosembola na lingala mpo moyina français eyobanaka te. Touti biso nyonso koassiste na conférence oyo parti MLP Mouvement Lumumbiste Progressiste ya mwana mboka Franck Diongo euti koorganize otobengi yango école ya Patrice Emery Lumumba ezali école oyo ezo limbola ezo interpeller population otobengi bongo peuple po ete bazwa ba responsabilité na bango na maboko bango nde bazali bongo ba directeur ya ressources humaines ba peuple moto balingaka ete moto songolo upakala akoma bongo président de la République akoma bongo sénat akoma bongo député bongo peuple il faut yeba ete azali bongo na pouvoir monene bongo akoki ko négliger yango te et puis peuple wana oya pesi moto songolo upakala pouvoir ete akoma bongo président de la République akoma bongo député asengeli ko veiller que moto ndenge lolenge boye asala akamba mboka kolandisama volonté na ye moto ndenge akoki kosala te ndenge azobanza uso atakoki kodiriger mboka te kolandisama intérêt na ye mais plutôt intérêt ya peuple bongo ifo atia peuple liboso ye azala bongo na nsima puisque ndeko journaliste bosengeli boye baete badirigeant nyonso basalaka bongo bazalaka bongo baesclave ya bato oyo bazodirige jamais dirigeant akoki kozala ye azala likolo bongo bato bazodirige anyata bango na makolo bongo tala baintervenant nyonso oyo baintervenir lelo interpeller kaka peuple ete azwa ba responsabilité na ye na maboko avotaki bien sûr mais il faut aussi veiller pour que pouvoir oyo apesaki na bato oyo alingaki basalela pouvoir wana kolandisama bongo volonté na ye bongo soki peuple amoni ete bato oyo avotaki oyo atindaki bango na parlement oyo alingaki ete azala bongo président de la République soki bakomi kosala makambo kolandisama na ba propre intérêt na bango population wana il faut telema po aloba non de façon que bato wana ba mona ete bazali bongo na nzela ya mabe bazonga bongo na alima na nzela donc tala devoir oyo parti MLP zalaki nango pona kotalisa kolimbola polele na baimboka ete bazwa ba responsabilité na bango na maboko. Bonjour. Natondi obotondi ndeko ndengo pesinga maloba. Je pense que prix oyo toye kopesa honorable Franck Diongo eza une façon ya ko reconnaître qualité ya lutte oyo azo mené pona mboka na biso et to pona ki date ya lelo parce qu'il s'est fait que conférence ezalaki na kati ya siège ya MLP et biloko makambo o ba professeur ba utaki kolobela eza le même histoire oyo biso to uti koloba na monde de circonstances ta biso. Voilà pourquoi nous avons choisi la date ya jeudi pour nous remettre un diplôme d'honneur. Pourquoi seulement hier alors qu'il y a plusieurs opposants dans Katiambo Cannabis? Parce que Franck Diongo a défendre les valeurs, les principes, oyo biso toza attaché nango. Nde loko wana nde motivé biso pour toya kopesa diplôme d'honneur wana.
Merci beaucoup, très cher fidèle internaute pour comprendre. Oh, bon, mon coup, bazo, ben, école, il y a peuple, balobi, école, il y a peuple, dans ce bolandi. Puis, papa, na biso, Franck Diongo, yé, mon pas le bac, puis avocat, na épée à le bac, na ébé, qui beaucoup, le belé, à Kolandango, beaucoup, le belé, à Koyeba, ma camine, tout, ba, nouvelle, nini, ou, les oleka. Na kati ya parti politique, MLC, à papa, na biso, Franck Diongo. Merci beaucoup à toi, Abdel, Eric, Mobali, à Pembe, merci beaucoup, l'équipe technique, Nyonsa, Obolo, Salaba, Forke, Ngai, Gilles Ragila Bouna Monde na toujours na mikili ya poto. Puis merci beaucoup na toi mon boss maître John papa moko boboto papa social nga benga ka date na nga bana poto bana Paris ben va wana vraiment za date na nga bi ko bossa le fort ya ko luka ba date na bino mama Micheline motema ya papa mama social le maire des orphelins ba lobi mama moko boboto mama moko oya bi ko solola bokonzali ya na basale sika moko wa vraiment na bosente Emmanuel célèbre depuis Cape Town de Dombouila de Bundes, si Jares, Oklo Musique, na peso bambote, peso zali, Vicky Catherine, na peso bambote, ming peso na peso batunyoso balingaka, Gilles Rajilabu. Bambote Belé, merci beaucoup, Balobikara, abonnez-vous massivement sur 3W Vérité Universelle Télévision. Ciao!